et non pour na ba pauvre. Donc justice c'est ça pour na mutu nyonso aux la riche aux la pauvre. Il suffit que cause na yo ezala légal. Na mukolo lelo bo utu komona ndengo audience elekaki et loko d'abord ya liboso oyo biso parti ya parti civil donc biso va toujours défendre KBA famille KBA bien de défendre famille KBA voilà et loko to sepeli parce que médecin légiste asali musala ya bosolo bosala na ya sembo ala kisi eteke ndeko na biso KBA akufa ki suite ya baku oyo baninga na ba policier bayebaki na kopesa ye ndesaki ke asala hémorragie na niveau ya mutu et puis matrako babetaki nde esalaki ke makila penze kangama makila musu ezaki na zolo na matoi en tout cas to sepeli noir sur blanc to monique justice azosala mosala nango pe mutu moko te akotikala impuni par rapport ya ba fait oyo azo causer ne to landi wana to moni batu ba avocat ba ndeko no ba avocat ba confrère no ba pour finir. Non, la justice élève une nation. Faisons confiance à la justice va trancher. Certes, on a perdu quelqu'un, la famille est endeuillée, les enfants ont perdu leur papa, la femme a perdu son mari. Mais faisons confiance à la justice. La justice va pouvoir remettre chacun dans son chemin. Surtout que, parce que ça c'est en fait un plaidoyer que je fais particulièrement, l'état de nos cachots. Voilà, nos cachots sont dans un état, je vous dis, de délabrement total. Mais oui, pas plus loin, nous sommes au camp Lufungula. Il y a un cachot ici de la district de Lukunga. Je ne sais pas si on va vous autoriser de venir un jour. Kila penze kangama makila musu ezaki na zolo na matoi en tout cas to sepeli noir sur blanc to monique justice azosala mosala nango pe mutu moko te akotikala impuni par rapport ya ba fait oyo azo causer ne to landi wana to moni batu ba na avocat ba ndeko no ba avocat ba confrère no ba avocat ngambo kuna ba lobe za prison za cachot ba tchakie kolia te pendant 4 jours balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien autant la émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to lo ba mimte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne au monde, Mastanamo, vous savez, la émission trop bien. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. King France Télévision, Makam. Voilà, chers téléspectateurs, comprenez vraiment, nous sommes toujours ici, dans le procès à Ndeko, Fiston KBA, qui roulage Oyo. Kutanaki na koko so na musala na ye a toza procès ali ko continuer mais na maître Joyce ou aza moko ya avocat to meka mpe ko solo na moke par rapport à procès n'ezali ko leka maître Joyce bonjour bonne santé ça oui ça va le la flagrance oyo ya lelo ya ndeko na biso atikaki biso oyo ndeko Fiston KBA na ebité bato bele ba otala biso partout dans le monde entier à travers émission na biso moi le bana les anini le bana famille le bana bato ba okaki sango wana o epesa bango passe na musika ba obenga po ba oyeba suite ya procès ya mokolo lelo le bako déjà merci pour la parole accordée na ko yebisa bandeko na biso ba o bazana kati ya mboka ba o pe bazana libanda mboka. Il faut pas ébelo comme que na mboka na biso Congo justice ezali ya solo. Justice ezaka te pour na ba riche et non pour na ba pauvre. Donc justice eza pour na mutu nyonso aux la riche aux la pauvre. Il suffit que cause na yo ezala légal. Na mukolo lelo bo utu komona ndengo audience elekaki et loko d'abord ya liboso oyo biso parti civil donc biso va toujours défendre KBA famille KBA bien de défendre famille KBA voilà. Et là, quand on sepeli parce que médecin légiste asali musala ya bosolo bosala na ya sembo ala kisi eteke ndeko na biso KBA akufa ki suite ya baku oyo baninga na ba policier bayebaki na kopesa ye ndesaki ke asala hémorragie na niveau ya mutu
et puis matrako babetaki nde esalaki ke makila penze kangama makila musu ezaki na zolo na matoi. En tout cas to sepeli noir sur blanc to moni ke justice ezosala mosala nango pe mutu moko te akotikala impuni par rapport ya bafe oyo azo causer. Ne tolandi wana to moni batu na avocat bandeko no avocat ba confrère no avocat ngambo kuna balobi eza prison eza cachot batiaki kolia te pendant 4 jours torture wana ya cachot nde salaki no abungisa bo. Bon, merci. Et loko nakoloba baza avocat et ça moyen de défense na bango et plaire na bisoté bazo lukape moyen ba se défendre quoi que ba yebike et si bazwami na ndobo bango moko pe ba outil auditorat ba vandara na auditorat bo moni bango ba kufite baza bonne santé. Donc la preuve est que auditorat est responsable te on ezaka ka moyen de défense mais vérité likambu et ça déjà na kata rapport médical ba loba ma procès ko lekaka parce que ngam kuna ba na mbongo ba na misolo baza na pouvoir ba ko chambongo anje donc mwana ekoleka. Or que fiston de fiston atiki mwasi atiki na mwana na libumu na bana donc bato ba kokanisa likambo mbongo ezate poso ki likambo mbongo ezalaki déjà le longa na yo tonga tozana audience te elingeza ka elomo weleka na secret mais soko moni ba caméra ça et là audience ezé sale matoko zo on a liste quitter il faut to ebake justice au sala musana nango d'autant plus que bon moni même avocat à République démocratique du Congo pas engagé na kata débat toko zo la légèreté il faut to ebake musala sale mara mboka na biso autopsie surtout salama bandeko banda ko zelango partout autopsie oko sala analyse nini topé analyse ni ko sala par rapport autopsie wana ningi. Quand on est dans l'outil, analyse c'est vrai. Analyse c'est au sala que n'engue bande ko boya ki babeta ki était. Bon mona ki bande ko ne baloba ki o mukoloba kanga ki basala ki que non babeta ki basala ki bango baboya ki. Mais autopsie de l'exception ki babeta ki est solo. Mais ba chaque minga so ki ezaki na niveau ya mutu. Ezaki na niveau ya mutu ya ngonde et cela qui est assez la hémorragie. Babeta ki est minga côté mutu. Voilà. Bato ba biso ebele à ce net moment to audience ko za la république na lundi okolo bana bango nini bande ko nyoso ba olanda procès oyo bazolandela ngo na na bande bazolanda malembe okolo bana. Bon, on repère ça bango kaka ba beaucoup de courage ba lembate ba continuer ko landa elongo na biso na bango to ko komati na suka mutu ko so ambano na ye. Tout mususu baza pe désespéré ba mo akende l'état ezo sala musala malonga formaté l'état congolais ezaka ka bongo okolo bana bango. Eza lokuta l'état congolais za la bongo tende na biso eza audience ba caméra ezali eza te to sala ngona ndako moko ya robata matoza na milieu public o mutu nyonso azomona mutu nyonso za na accès ya koya donc yopo za na ndako soko moni ki intéressé okoki koya ba okanga batute eza na kati ya kalu fungula oye o participer okomona ndenge zo le cas d'autant plus que famille pe ya mowe ezali. OK, maintenant juste pour kabwana yo moi liloba na bandeko batali biso na minute partout na monde entier okoloba bango. Ah na koyisa bango kaka merci beaucoup pour la confiance bazo pesa na bino ba journaliste ndenge à tout moment boza au four au moulin bozo lembate komemela ba population na biso ba information sûre et vraie et vérifiable donc na bisi bango ka ba continuer ba s'abonner na chaîne ba landa biso na kin France et le na papa Yann Tozawana maître Joyce ici l'avocat du peuple bispe tozali toza na bino elongo mais on a eu repesa wa robenga. Oui, problème exact bon pour tout ce qu'ils veulent nous contacter aussi nous sommes là. Mon numéro est 82 24 67 770 na compte Facebook partout même na canal nayo ils peuvent toutefois me contacter. Okay. Merci beaucoup maître Joss, merci beaucoup chers téléspectateurs, comprenez toujours vous allez connecter, s'abonner c'est la première fois abonnez-vous, aimez, partagez et ça va bien. Merci. Toutes les parties ont suivi avec l'attention la plus soutenue les rapports d'expertise médico-légale de M. Kabea Nzenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole.
Monsieur le Président du 5e membre de la Cour, nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médico-légal dressé par le médecin. Nous avons retenu ce qui a retenu notre attention dans la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, c'est le fait que le regretté Fiston Kabeya, d'après le médecin, est mort des traumatismes crâniens. Et le médecin même est plus précis. C'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tambokaza Di Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ces témoignages-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le vote au secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, de coups de crosse, de coups de crosse, de fusil, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabeya, est survenue à la suite de coups lui administrés dans les circonstances de son arrestation. Et sans faire l'ombre d'aucun doute, ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire, je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président du 5e membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux dessus devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit, lorsque les éléments que la dame Premier ministre est entrée à la cité Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nous avons la personne mona mastana mo bosala na émission program Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam